Histoire du journal de Kina TV, la championnat. Pardon. Mibali ya poto makambo elengi te. Mibali ya poto balingi basi bazwa bango en charge. Mibali ya poto, donc la championnat ba lo fundo ba bizeti. Ba yebi kofanda na mwasi te. Na préféré na ngai mibali ya Afrique ya poto. Na ya wa penza, donc ça fait au moins 5 ans déjà depuis na yaki na yokuta na makambo mibali ya minene. La champion a beta lisolo na ngap mibali ya poto non na mona mibali ya bagoigoi te beta lisolo bande ko souvi l'histoire des jours oka ndeko mama leli na yalobi mibali ya poto buzobeleke a préféré ya Afrique ke ya poto. Suivez juste après la pub. Femme africaine, yaka kotala Mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bande ko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba agwe ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba wata ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko moni we sepeli sio ya benga ko zanga liputa ya super. En que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Moi c'est indien alata lokola indienne. Moi sa mundima alata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga Mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super ekomeli na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya babaki saka kaka. Ba maeze bele moya ko tia nyonso ezate benga Mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo. Po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama. Ngai la champion mama nako vote yo en tant que député à ba super Mama Denise Lady na Bundes walai mama mekaka ko postile ko mona ndenga na vote yo meka kaka bande ko balobi nini super eza na Allemagne super lemba te mais super wax original 100 € ya pamba comme j'ai bien dit là ba tindelio tina adresse soki poza na 100 € te Mama Denise solo la ki chok. Obi mama, zwa 50. Tant on a encore que c'est sous 50 na fin du mois, au tindelingai super nangai, paso la kabandeko. Mokilu et kilamana iloba. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, on m'a dit, Dikina donné, kandono, tete la kema fumbe. En direct de la Suède, gros coucou na abonné sur Kina TV partout dans le monde de Sika Bozali et je dis bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV. Mon vieux Benz Benzola Mutuka le 4x4 double pression, ya Suède, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana Mokimomba, boyo kalisolo, avant koyo kalisolo, lelo live rendez-vous na 22h, bande kweko yinda. Makale komata, putulu, nzungu, na nyonso komata, loki kotika lezate. Boyo kalisolo, ndeko mama leli. Nadine na France a leli lobi la championne. Mibali ya poto buzoba na bi mama na ndenge nini lisusu. La championne. Mibali Afrique babundaka. Ayebi ka ana mwasi, ayebi ka ana charge. Mwasi fo abunda. Abongama apakola mama mafuta mais bibali ya poto la championne te ya fandeli na ndako surtout ngai oyo la championne na fanda ki nanga na libala na ngai na Kinshasa ko fanda kaka libala omonika lopango wa famille na mobali na bandeko na ye boswana na pokwa boswana na midi boswana na nini ti oyo ko bima mutu mabe na suka mobali apesa nga mbongo na kota na ngangula na bundika ata muke vraiment nzela poto eko fonga mabanzela ya makolo nzamba edanga ila champion na kota penda poto na nzela mai ngai na bana na ngami bale na France wo e umela te nzambe na mawani la champion donc nazwa mukanda yo moko yebi kaka na bana mibale oyebi nzamba komi kosunga
ba misala na biso ya ki femme de chambre kuna bazo pesa yo kotopo zo kangisa loko anga libala ese kufaki nango na Kinshasa na Angola pe na kenda ki nanga na kutana pe na mutu nanga ozomona mobali la champion mobali ayebike wana bana na yote mayebike mwasi ato bundaka il faut lata il faut pakola mafuta mwa kabelo mais mibali ya poto bazana na eloko wana te na mutu donc ayebika ke loko zo sala zo mbongo etali yete yeki mobali ne kaka na mbeto donc yoko to kosomba masanga lia lati saye le saye na téléphone pour mona zo courage yango nini eza kuna lelo ao peso pe commande le oko salela nga boyete apesi ata enkate la champion meka ko beta sete to sekaka bino ata na oloba te mena sa mutema mwasa zo chola yo tala oyo jigolo Mario eloko te kana makolo wana nde kimobali na lobi mama abi la champion nga na wuti na nga ko ya poto na komi na nga kalate même 10 ans na sali te eza constant nga na sali na mboko ya poto na bimina mibali mibale ba goigoi afutelaka mwa chambre na ye kuna ale aza koya yo sala nini okipe ye olesa ye omelisa ye azolia pe ayebi te ke te ntango nazokende pa mwasi ne fiske ata na mema ta mwa mai mwa miliki nde mpe mibali afrika bazalaka soki azomona te na mwa quelque chose amemi mwasi basala ata basha me mibali ya poto te mibali oyo balingi koshina nzoto ashina yo na mbongo nabi ngai nayaki poto koluka la champion na bingai na yaki poto koluka na mati na nzela mai po mobali ya kosaka na ngai po ya koshina ngai po ya ko malmene ngai po na nini ka po na kimobali na ye wana makatikati makolo mais la champion te journée moko eza na 24 heures soki ata tokolia mwama ndenge oyo baka kolia mwama tokolia ngo ata ne fiske pendant 30 minutes sikoyo mobali akomalmene oka juste ka mpona ba 20 minutes ya bisengo wana na bi te ya liboso ayaki na bike o peut-être libabe ya mibala yeko ya même comportement na chai libanda petit yo sakana nganga na ajo ndo yebi te ke basi ana poto ba eloko te abite nga pona nga na yebi ke mwasi a eloko mobali nde mobali ako vivre sa mwasi te nde pe mwasi ako vivre sa mobali te bino bo mona ka neti zala ka le contrat ke biso basi ko vivre sa mobali te le contrat ko to ngana ko fanda na ngana kangi ya ngama kolo 10 15 20 ans sans mobali mais yoko ko kate sa mwasi siko bo sala ya minene lokwa neti yonde ba obondelo neti yonde neti olingi te la champion na taeli banda amona penda ke yo neti nazo sala jeune bina taeli banda aboya ko zongsa clé na ya kokuta ye mukolo mususu mobalo ya suka la champion na benga na bimba sima soko ye na obengi lombila a comprendre penda ke te nini esimba te na bitin natala nanu kote ya papa bana ngai natala nanu kote ya mobali na ngai kuna oyo la champion azolamuka na tongo ayebi ke te naza na mwasi wana pele mfu la champion aza na famille noka kokufa simbi so pe moi $20 la champion atisa ya mingi te mais eloko kontaka likanisi ke mobali okanisa ke te naza na mwasi na ba o ba yebi nzambe ayebi ke te femme foza la soumise na bi oyebi ke femme foza la soumise oyebi te ke bible wana pe lobi ke désir ya mwasi et kozale pa ina yo mobali na ye siko yo oza mobali na ngai désir na ngai nini oyo koka ko satisfaire eloko moko te kuna pe kaka matindika na matindika eloko kutu te mukongo se kufa na ba misala poto siko yo kosala lokola soki ni ndenge ni ata za mupangwa na yebika ke mwasi foza la soumission ya nini la champion na mama na ngai melata opiro ya pamba tendo loba na bite na banda kotalela nanu papa bana nga nazo si contact malembe ezalaka nango déjà mais ntango nakomaki na Angola okomi na mobali mpona koevite ndenge nini ça va kuna boye nga mpe awa bana etu nakoma na ngai makambo nyonso ça va etu te ça va awa boye mama kufa penza donc bandeko na bamonana te bana bana na kati na boyi te na bandeko na ngai ezalaka kita mais au fur et à mesure tozo comprendre wana déjà na lobala champion neti ba 8 ans leki depuis na tika Kinshasa au fur et à mesure tozo comprendre que te po libala penza bo fanda malamu il faut même pas kosangisa mwasi na yo na nani na bandeko na yo na famille na yo mama kufa obenga te eloko te na bi papa limbisanga zaki mama na yo na bongisi kama lobala champion po mona mobali na c'est vrai tozalaki na ba problème na biso mais tozwaki grâce te po tofandaki lopango moko na famille ya mobali na basemeki na bokilo la champion oza na likanisité oza vraiment na likanisité ntango ozolia lipa bazotala yo
attaque o elamba ndeko na banga somba kite yo sombi tout un problème donc zo mona ba que le problème le kola soki likamsusu donc ata mbongo ya muke fo lamba bakinyo balia et pourtant bango pe baza basi lokola yo misusu kutu mikolo na yo yango simba kite libala yena kokufa to bandi ko solana papa bana nga to bandi ko sola la champion vraiment na bosaki awa na ndeka osakana te na bosaki penda na bondaki na bosaki penda pona yaki poto koluka na yaki na ngate o babuzobo kolia te banzela na leki donc ezala o nini miliki na meli ba yogutu na lie donc ezaka juste ka ke bana baza ba chance obiso to zwa kite yango to bikete to kende ka poto pokuna quand même ça va la champion na aussi bolingo na mobali na nga papa bana ngai nazongisi bolingo na mobali na ngai tobandi ti na eko dessiner bike te mobali na nga sala nini aya la champion tala mutana Kinshasa azo tika kutu teke bazwa e charge ye moka misalela passeport na ye moka misalela passeport to bundi nde tozoloba boy to bundi nde na oloba la champion mobali na ngesa koya na mboko ya France mukanda na ye kutu na nebimi malonga ta salaka na mukanda mutu mususu mozo mona mutaza na sens ya responsabilité ke naza na mwasi ozo mona mutana na sens ya responsabilité soki na kozwa ta mutu en charge na kozwa ta ye mobali yango ya ngai po azwanga pe en charge akipanga akipapa famille na nga yango mibali ya poto nazoloba la champion na so na obeta lisolo na ngai eza kaka ya ngai te na baninga o tokenda kenda kokuta na nini oyo na kan talaka mbongo kuna ya nini oya ba centre ezalaka malonga te mais mobali mususu akoya kaka po afina yo mwa 200 € kozwa wana amela mwa masanga na weekend mbongo kokoya après wana komone lisusu oya lisusu donc mibali moko baye na likanisi ya koshina basi mekana kobeta sete le msu basi bayebaka te bameka quand même kofongola miso le msu kofanza na poto lonte zosalaka bakoma baveugle ezalaka te yo zofanda na mwasi na boule kaka yo lela ye basombelo biloko yo lie okay omeli okay ata te ke o la champion pe mona pena kete mobali penja za penja simbi so 300 € ke mama tia provision tout un problème na ba mboka kutu ya biso ya Congo kuna mobali azo beta cope mais azo simbisa mwasi ne fils qu'un petit rien ayebi kete mwasi za kana besoin mbo mais mibali ya pote ezalaka te donc ayebi déjà ke biloko azana ngona kati ya makolo ba matière première na ye ekokiye la championne mais kana ko beta lisolo tolembi mwasa komi komituna sikoyo litomba nini nazala na mobali na préféré na nga kutu nasala nini nazala na ngai moke nazala na mobali poki mobali yango ya ye kuna na mbeto pe banzadi na banzadi mbale yango poto yango attirer baleke likolo nzadi donc il est terrain ko ozala mabulu d'accord arbitre ko ozala na ndenge azali kolo oui les supporters méchants d'accord mais soko yebi ko dribbler faut quand même okendo marquer yo moko kutu arbitre kutu azali te yo moko kutu muta oyamba bala zate yo moko na poto olokotisa obeti bale likolo na dina lobila championnat na bengisa papa bana nanga ozomona quand même que oyo toza po évoluer mibali mobimba bazanga ba projet baza wana ka ko fandela réseaux sociaux otalaki te ado yu ayambaki nani oyo ale makaba otalaki te donc ozomona mutu moko la championnat tala yango penda nzambe nanga donc ye penda ya na ipoto ka kolia komela mwamba atali nini oyo atali be monsieur sili lobi na ndenge moko ba commentaire ezanga na mutu na makolo soka simi ko finga ba autorité kuna dozomona mutu moko alekana le soka simbi ko betela otalo ke non ça fait 32 ans que je suis en Europe 32 ans la championne l'autre côté afanda kana nini na studio ko tota luwa nde chambre et l'autre côté que talent et l'autre côté quand na olobe l'autre côté pour batana na fandi na bango quand même et l'autre côté nazo beta katolo naza mwana poto ya tongo naza et l'autre côté mais kana ko beta nini osite ke mibali ba changer yango basi ba o respecter bango te oko respecter mobali nini alien na mbongo na yo ameli na mbongo no lobi pe ndenge wana mukola ko lingala kiso ka mobali oko manquer respect mais un homme azo komitia na place na ye la championne ata kuto ana kana ndenge no kozana ba reteni po bike te c'est responsable ataka na place na ye mais yo mobali okomi lokola mwana mukie papa nane loka oloba te mais makamna dina lobi mingi
bolimbisa surtout mibala Belgique na France bolekisi ba papa bolekisi mobali mususu omona lingi na kitalata koleka na mwasi papa tosekaka bino mwasi wana abetaka masole pa bakopini na ye oza na oka wana mpo kaka biso tolinga ya moko échantillon mais toyebi na biso ki eloko te ezalaka te papa ofanda na mwasi ata oyaka mais quand même bapapa na biso bapapa baboti biso bazalaka mibali ya lokumu mobali ntango azokota meme ata na lopango ozomona ke mwasi azolenga famille ya mwasi ezolenga me mibali alelo komo mibali ya charge mibali azwanga nini en charge soki ayebi deja ke oza na bana ozotambola posete ye wana deja azosala eloko alekeleke ye ndenge aza wana na bana wana misato ebeta boye abandiki no sheri ndomoni nalela oyo lokola dara nalela oyo lokola dara sans yo nga na okoka te sans yo na olala te pourtant azolala azobeta na bangozi abeteli okalikila bimona aza na posete wana na mibali oyo bana na pembeni otan na otya moto awa mibali bakoma kolinga na bakalkile surtout esika bana baza esika bana bazali bakotya motu bakotya maboko bakotya makolo papa elobi nango ndeko ya mwasi na dina lobi la champion na ngai na ye poto kala te mozomona moto azobeta kaka ça fait 32 ans na 32 ans osali nini na poto bende na Afrique kuna osali nini toboyi te bato mosusu bakoma na raison ke biso tokolepasele vie na biso nyonso to awa d'accord toboyi te okopase na yo vie na yo nyonso awa na poto yo kufa kumpoto oui tondimi mais osali nini baninga compte bancaire ezotonda me yo nini ba répertoire na bimana Nadine na bimana Mambweni na bimana Ana na bimana la championne yango wana kaka nde oyo yebi depo ya poto kotala ba mataku ya bikolo nyos ya bangala ya batetela ya bamongo ya banani ya baluba ya bambunza ya batopoke tout kote wana ndoza makasi na kote koloba ke ça fait 32 ans que je suis en Europe et après qu'est-ce que tu comptes réaliser dans ta vie? À part coucher avec des femmes par-ci, par-là. À part chercher des moyens pour être pris en charge par des femmes. Un homme responsable, la Bible nous dit que tu dois manger par la sueur de ton front. Bisope basi to lekisi, to linga o critère mi balunezani. Tango ocha olitoyo opusa no yoki mais faut mona quand même que te azo dégager que oyo to ko kendene quelque part yusko tala ka ba matière première ezana makolo mais d'accord faut pas pe kolela non faut pas pe kolela parce que ezana mibali nyoso tout ezana France ezana Belgique ezana mibali baza ba responsable malgré les loto olo belande ba baza ba responsable balinga ka basi baza ba en charge mobala olinga yo oui mais tout n'a papa dans 5 ans aux alawapi qu'est-ce que tu penses dans 5 ans dis-moi un peu nini 5 ans 10 ans tofanda ka boy c'est par là donc oyeba ke oyo aza muta mutu oyo aza muta réseau oyo aza mweleka oyo aza moins 30 wana donc oyeba ko situer mobile mais tellement biso surtout femme congolaise femme africaine ba nigérienne j'étais bango ba yaka penda na koluka femme surtout congolaise tolela ke loko wana na ndenga ko sakana te toboyi te na dina lobi ya yaki mboka ayaki koluka azana besoin bolingo mais bolingo akoya kofiba ete bolingo akoya koshina ete bolingo o bakoya bakosangana bakosala nini bakosangana pona kosala route ensemble ezate pona bolingo oyo ozosala nini oshina ye obande kofuta chambre na yo a 400 €. Mkona ntango ozwi mwasi olongwe kuna oyo chebiloko 400 € wana ebombi bazolesa makambo tout osalaka mwa ba geste ya kosomba mwa ba mai mwa ba dépense nyonso ozosala na mwezi okoma ata 50 € te et pourtant kuna obande kofuta no ndako na yo na 400 € papa boni koshina bana bato boye hey bande ko live lelo na 22 h juste live kozanga te 22 h juste et aux ala yinda vraiment na lingi bino a trop ba bon week-end na bino ba bisous esika bozwami surtout kozanga te na live lelo putule komata makala nzumu mbabola nyonso eloko kotikala e kozala te na moto pas olamba ye pa komata hey c'est du pétrin.
Concetage TV eye na Swede na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke massivement okozala décité awa mwasi mayele nda kosala mosala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke mokozala deux cités afisho nde makambo afisho oza danger afisho aza danger bo s'abonner na Concetage TV na YouTube bokozwa masolo ya vie politique religion tout mutaza nango besoin pena pona kosala de sorte que moi ba air ya libre ezalelengi kende na Concetage TV kuno kokuta mwasi na lekukuma ya sexy ya yaso ino mona te kende kotala ozala décité bye bye.